Robino Mundibu, yo mukolo ba générique. Robino Mundibu, mukolo ba générique. Bana batu ya basi ya ba danseuse Robino. Na yoka rapport lisusu te. Ba danseuse ba moni ngai. Papa na lobaka likamu na sentimate. Si nana yoka nzembu ya chana nuboy. Nana yoka gege ponela ngai. Gege a moizimbi. Attention, te na yoka ka musique nyoso. Sans frontières. Ba danseuse ba ekolele pa na ngai ba lobi daddy. Papa na biso ya molimo lite ya kanda ponga na sambela ka pepo na ba danseuse. Misala na bango ekende liboso. Soki siko na yoka ka Robino Mundibu te. Na ningaki na yeba ndenge nini kazobi ni sabana batu ya basi makasi. Mais Moussa na bango bazola ngo. Yoka te papa. Peut-être pe bazwaka te mwenga na yeba ezate. Papa chéri Jibin Piana, leader Amour Foubé, Yanyama Makanda, le roi de la forêt, héritier Watanabe, Bana Batu Yabasi, Otosobenga na kombo ba danseuse, Bazobina na ba orchestre na bino, Boye bako prendre soin na bango, Boye bako soin na bango, po Bazobina makasi. Au tel niveau, moi ça so kataloketo lobi yango likamu nini. Loko les amusala o bango bandimi ko sala nga fona soutenir yango. Yango nazo beta sete nazo loba boye. Ya mukie o ezo monana. Soki sponsor apesi mwandambo. Kokangila bana batu ya basi mitema te. Monatie botalelanga. Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Voilà, grand merci Bana Poto Bana monde entier. Encore une fois, les vôtres, les préférés, l'aimables Jérémy Luemba. Autrement dit, les renards du désert. Nous sommes là sur Congo Température, votre chaîne. Abonnez-vous encore une fois massivement. Merci à maman Rosette Impala, la fleur d'Hambourg. Merci pour le soutien. Merci à toi également, Maître Siza Souka, ma puissance ami Kili. Merci à Serge Lokoki, le véritable mannequin d'Orléans. Merci à Pikoki Edika Songo, Motema Muriel Lebantou, sans oublier cette femme qui nous soutient depuis l'Australie. Madame Feta Bébé Limbiti, maman à Jonathan. Donc, merci d'être là. Merci à vous tous. Nous sommes avec le pasteur Lité Akanda, l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour papa, Jérémy. Bonne santé. Merci beaucoup. Santé Nangolo Nzambe, Tata Nabiswa Likola Zobatela. Lolingi na pesaka exemple tongo me dit pourquoi. Tomi batela mite. Pe tokokoka komi batela mate. Ezana mutu moko yende abateli biso. Poete ezana bato baleki ngana yo na mbongo. Na mapango pe na mituka. Baeba tangi makomi na Nzambe balobi ete l'argent répond à tout, mais na kati ya l'argent répond à tout wana bango bakoki kosomba liwa te. Mbongo ya bango ekoki kobatela bango te. Nalobaka boye. Soki ezalaki munene nzoto ebatelaka, mais yanga pepe kala kota mabele te. Mpamba te awa na mboka nanga Congo, tobengaki éléphant d'Afrique. Tala munene, mais liwe bangi munene na yete. Yaya nalobaka boye soki ezalaki nzoto miki ebatelaka me ba miss bakufaka te bana basi otomonaka bango ya ba manekina wana bazotambola mpena bakisaka boye soki ezalaki mungongo ebatelaka me ya mari misamu akota mabele te tala mwana mwaso ayebaki koyembela Nzambe kitoko ya kota mabele papa be exemple ezalaka très important pour na biso bato abomoi. Et ça, par exemple, on a zopé ça bakufite. Naloba kaboye. Soki ezalaki adoration, maloba, topé français et batelaka. Na moni papa nanga ya soukebele, papa ale muloto, ya ninga kia kota mabelete,
maloba to pe adoration etikali kobatela yete nalobaka boye soki ezalaki elambe batelaka awa na mboka na ngeza na bato basalaki kombo na elamba lokola fumu pa Kestel papa yaka lisusu koyembela nga nzembo nzinziko yako koka lisusu koyemba yango te pe yaya na ye lokola kulutu na ye pasalaki kombo makasi awa na elamba to bengi na kombo ya papa Wemba ya yembi tina nzembo sapologie sapologie pona kosukisa soki ezalaki kitoko to pe bote ya nzoto ebatelaka namoni mwasa kitoko na kati ya famille Adabo Mbole soko ke na kati ya famille Adabo Mbole kuna elongia mabe ezate bango nyonso bazaka kitoko bazwika bakata na mbongo ebele bapesi epa ya papa Cherishi Bempiana ayembela Jeanette Bombole nzembo ngana kanisaki banzembo wana ekobatela ye me bateli ye te Jeanette Bombole mayele masilinga na komizoba na lelaka ya ouye lite ya pete bebi sibino o siko eza lite ya kanda na banzito yokani. Voilà, très bien expliqué, l'homme de Dieu. Je pense que fanatique, il y a Congo Température, ses yeux avec beaucoup d'attention. Tu as également, tant que Moussa Lanzame, tout dans la période de vacances, dans la période de la saison sèche et langa, c'est vrai que Tomoni, à travers la ville, à travers les pays, campagne d'évangélisation, c'est-à-dire moi et belé, séminaire de prière, convention, tout ça. Alors dans tout ça, n'habitez pas retenir ni dans temps ou vacances. Merci beaucoup. Libota na Nzambe tata apambola bino lisusu koleka mutu ambongo ebele Patrick Depa na maboyimbo papa na Shaina kuna na Paris azolanda biso Fisto Basende agence Assir FB International ye pa zolanda makambo yo na Rodrigue Moke bango bakolo Irlande multi studio bazolanda na lobaka boye trouble moko koti na minute on mboka on a ko papolela ngo penza batu biebie surtout na église nako beta batolo lingo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital lité ya pete baby sibino o siko eza lité ya kanda papa oui na retenir le côté na elanga oyo ndengo monaki ba campagne d'évangélisation ndengo monaki na elanga ba misusu bazwi ba podium ba na terrain po bateya eza distraction ba pasteur eminé na mboko na ba stade yoka papa to kende kimia distraction makasi ba yeko distraire peuple congolais ba yeko distraire peuple dédié na nyoso wana papa na ngana lobaka boye awa to sali séminaire awa batu batondi ebele to retenir nini papa na lobaka boye na place na kende séminaire nyoso basali na monaki yango na batera minene batondisi batu na moni yango na moni na kati ya église batu batondi na balabala na baveni bache ba podium bache ba instrument na zolo baboye eza mabete business oyo yeko sala na mboka Congo flat hotel oyo yeko sala na mboka Congo boutique oyo yeko sala na mboka Congo pona ko distraire peuple de Dieu mwana na Nzambe chrétien mo Kristu fongola misu ngana kamwa kasoki mutu ayambi Yesu lokola nkolo pe mobiki sa komi zoba nga mutu abongo na ko bimisa ta michopo na mbeli boni boyeko brutalité e komi ni nyango na ko papola na ba innocent landa to kende basali mabete batondisi batu basali ba séminaire papa Jérémie on a zoloba et ça distraction ya makasi ba comme la peuple congolais distraction ya makasi ba comme la peuple de Dieu yango zo mona biso batoto memi vérité to komi lokola ba kizengi to komi lokola ba zoba mpamba te pona nini peuple azo kende kolanda kaka esika ma ezo chola esika ba bêtise tondi makasi esika buzobe tondi makasi na loba kabwe papa ba plein ozo mona ba plein to uti ko sala na elanga na te ya ba vacances Nataya ba comment concert non Natani ni oya makambo uteko tunanga question
Na période il y a campagne évangélisation. Ba plein au monaki to salaki. Ah, nalela kamakasi hein. Nalela kamakasi. Et comme melo côté na mboka. Et ça t'as na production mon côté. bato baso bongo la motema baza ko s'approcher les bosso nzambe. Merci. Yo kenda katina banda kuna bango pour confirmer que ba bongo limitema ya solo. Yo zolanda oyelele komi na caméra. Tout le monde a na TV. Non pas. Ba témoignage. Caméra et komi na buzoba makasi. Mutu aninga bwaka soya yeba filmer ye. Mutu aninga lala yeba filmer ye. Mutu azo sambela. Akangi misu. Ache maboko likolo. Alobi moment quand j'étais dans la prière, dans la présence de Dieu. Non, ozala ki lisu na présence à Dieu te. Obimaki omi bimi omi bosani okangi photo. Et comme il lokola ko sambele comme il lokola esthétique moko. Ko sambele comme il lokola eloko moko ya comédie. Ko sambele comme il lokola eloko moko ya ba aventure. Et comme il loko moko oh lelo e ko fingi si sa mboka mobimba. Papa tika na ebisa yo makamwani nyoso zo mona. Ngana yebi yango. Weranson Jiben Piana, papa chéri leader à Mofoube, machine à musique. Ba plein au moniki ba plein au outil ko le kanaba séminaire to outil ko sala nelanga. Ya ba campagne évangélisation, ba plein wana ozomona biso ba tuto banda ngoti. Ba musicien mokili ba tu ba banda yango. Papa et me makana ngwe loko moko te na mboka. Kasi bato babongo nité à l'époque bazali na musique siko bena mamanzambe. Papa, nani ayebishi yo ketango ba tu ba ina makamanzambe ba saleli yango na ndenga solo. Ko yana makambo ensemble le comme le kola moins esthétique moko boyi et comme le kola football ba moneka ka yana makambo ensemble mazotambola na bosolo te spectacle azotambola na ko banga ensemble te za be spectacle otozo mona lelo biloko abongo eza kitoko te peuple de Dieu mwana na nzambe mo Kristo chrétien mutu fue sala awo bengi sibiso na campagne évangélisation Teya makambo onzambe nde atindi yo oloba. Tika ba sentiment l'homme de Dieu. Tika koko sa peuple l'homme de Dieu. Awa na mboka tozoli sous ata 5 te otozolo ba vérité. Mutu nyonso azolo ba lukute bele po ete ya gagner mbongo akotisa na poche. Mpamba te lokola yebi ete peuple azo souffrir, peuple azane lo côté a profiter na faiblesse ya peuple congolais. Kasi ba collègue na beaucoup t'en a ba réunion. Est-ce que ça bon conseil? Ngai na ba réunion na biso na kenda kate se miena kende na ngata ba réunion ba wera na ba jibe. Po biso moko tozo mi benga ba santu. Moment ke biso tozo yoka na te. Yaya, réunion ngona okende ko luka nini? Boyoka nizate. Boyoka nizate biso na biso. Papa, makambo nzambo yozo mona awa na mboka. Oko kende kuna otuniye papa. Pona nini basala nzemba zo bimebele o kuna koloba temps de la fin. Ba yepe pananga tas de la fin. Ba kende pa oyo tas de la fin. Mutu so lo bagaga tas de la fin. Entre temps to lo ba tas de la fin. Buzo beso continuer makasi. Moment que tozo vivre. To longola nanu liloba ya temps de la fin. To telemela mabe. Mabe si la. C'est très important. Ozuko ko telemela mabe tozo banga mabe. Biloko abongo eza kitoko. Yango siko na zo benda mwana na nzambe. Mo Kristo nyonso yaya. Ata ko libala ezo yate. Ah, mwana ko finga pamba papa. Est-ce que Libala paye sa réaction divine? Libala ekoya na campagne évangélisation te. Oye ça très important et sengeli mutu na US sala. O sosola. Oye banini ozo sala lo bakabo soki mutazo sambela za na conscience te aza liboma. Oui, faut conscience et sala. Tango zo sambela oye ba pe nini ozo sala. Izana bato bele bazo sambela na loyenge. Awa zole la libala, memaye na kati anda kwa libala. Ayebi musala moko te esala makana kati ya libala. Lobi tangu libala ekokufa yaka ko lukanga na ko kato lisheto ko kamwa. Biloko bongo na kati église na lingi yango te. Wana eza busoba. Ngana pesa ka conseil boye. Tala mikole uti koleka na kena ba campagne évangélisation na bango. Na comprendre que bazo ko sa peuple. Na keko luka ba police nga lebo tekela nga gaz. Kaka on a terrain bazo ko ya bakao. Papa, na zwa gaz ba police na boaka yango na convention na bango, batu ba ko ya bakao na kimi. Pona nini? Makambo lukute so sala makuna, nga na koko tikela ngo tante. Voilà. Voilà, merci beaucoup pasteur pour tous les détails. Je pense que
Shadrach Discored, notre caméraman, est vraiment fixé. Merci à bébé Nathan Ibanda Chimpanga. Bébé Nathan Ibanda Chimpanga, donc depuis l'Australie. Bébé a fait à bébé Limbiti. Joyeux anniversaire à toi, bébé Nathan Ibanda. Nous sommes de cœur avec vous. Merci également à Maréchal Souveillessa, le jeune patron depuis Dallas. Balobi restaurant Yolezo, c'est la référence. Consommons congolais chez Maréchal Souveillessa. Le président Rifé Malanda, l'homme des événements. Merci d'être là. Et merci à toi, la Clint à la Chouki Senda. Pourquoi pas celle qu'on appelle Sifa Mikwapin de la presse. Alors, Pasta, par rapport à l'évolution de la musique congolaise, Nengozo Kango, Nengozo Monango, on a habité d'abord de un. Tant que nous avons distraction, nous avons une musique. Mais toi, musique, il y a nani. Bon, ngana ponaka te nenge ba misusu ba ponaka. Okoyoka na kati anda kwa mosali ya nzambe, batalaka musique ya mokilité, papa. Moment tozofana na mokilolo bakena kotala musique ya mokilité, musique yoyo kakaneze ya lola. Na talaka musique nyonso pona tirer leçon na yeba mabeza wapi pona telemela ngona kata mabe wana mbala moko. Sadi na talaka musique nyonso. Otala ngozo critiquer au principe conseil. Merci beaucoup. Na pesa conseil. Na ba musicien surtout ya mboka na biso. Par rapport au comportement na ba. Si. Ezana biloko musu na ko toucher te. Mais tika na toucher oyo na monezo salanga pasi. Na lobaka boye. Trouble moko koti na minute on na mboka. On a ko papolela ngo penza batu biebe surtout na église. Na ko bete batolengo na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota to hôpital. Na ningina loba boye conseil na ningina pesa baba musicien. Mingi likamunanga na ningina lobeleza ba danseuse. Voilà. Na ningina lobela ba danseuse. Parce que on est ba accompagner ba musicien. Na ba danse et puis na ba clip na ba. Robino Mundibu. Yoka papa. Nazo lobate. Olingage mingi. Te loka nanu likamona ningina lobeza. Pesa message. Voilà. Yambo ete na toucher point ya ba danseuse na ningina belela nanu bango. Robino Mundibu. Mundibu Robino. Musicien mboka nanga Congo. Fabro. Fabrigaz. Fabro. Fabrigaz. Maestro. Metinoir. Na monio lisusu. Pe nazo sepela na musique bana na biso ya mboka bazo bete zo sala bien. Likamona ningina pesa conseil eza nini? Tala Robino Mundibu. Banda ko bimisa ba album na ye. Azo yemba te. Papa, ko yemba yo moko ko telema bozo yemba, bana basi ya batu bavandi. Mais ye banda ki aboyi ko yemba azo bimisa kaka ba générique. Natali niveau bana batu ya basi bazo bina. Loketo ezo buka na makasi. Yaya. Moi muke wana bozwaka. Boka niselaka pe bana batu ya basi. Te na lobi mabe? Te, eza conseil. Bana wana bazo souffrir makasi. Cadre générique. Mususu babina bona mapeka. Muto akoko so choki ko papa. Chana nuboye, muto akangami kaka boye. Ozomona. Nazolela makasi pona bande kona biso ya basi. Bazobina kitoko. Na ndako soki nazotala na bana tozo sepela makasi. Bazobina kitoko yo musala nzambe o sepela. Papa, ngakoba. Te ngakoba. Mais il faut la ramener. Il faut la ramener ba frère Moïse Mbi. Il faut la ba Moïse Mbi. Te. Na tuno question. Te monsieur Zengai. Merci. Nana yoka nzembu ya chana nuboy. Nana yoka gege ponela ngai. Gege a Moïse Mbi. Matsanga attention te na yoka ka musique nyoso. Sans frontières. Soki siko na yoka ka Robino Mundibu te. Na ningaki na yeba ndenge nini kazobini sabana batu ya basi makasi. Mais Moussa na bango bazolango. Yoka te papa. Peut-être pe bazwaka te mwenga na yeba ezate. Ba danseuse ba ekolele pa na ngai ba lobi dadi. Papa na biso ya molimo lite ya kanda ponga na sambela ka pe pona ba danseuse. Misala na bango ekende liboso. Poza na ba danseuse bele ba kenda poto yoko yeba te. Lokola bibishi boucle d'or kingo mwambe. Ya saleka ko ningisa loketo pa ya fumu pa keste, mais lelo oyo keste la mema ye poto mwana vanda, lelo zo sala miziki. Papa chéri Jibin Piana, leader Amour Foubé. Yanya Mamakanda, le roi de la forêt. Héritier Watanabe.
bana batu ya basi otozobenga na kombo ba danseuse bazobina na ba orchestre na bino boye ba ko prendre soin na bango boye ba ko soin na bango po bazobina makasi otali niveau mwana mwasa so kata loketo lobi yango likamu nini loko leza musala o bango bandimi ko sala nga fona soutenir yango nazobeta sete na zolo baboye ya mukeo ezomonana soki sponsor apesi mwandambo kokangela bana batu ya basi mitema te Robino Mundibu yo mukolo ba générique Robino Mundibu mukolo ba générique bana batu ya basi ya ba danseuse Robino na yoka rapport lisusu te ba danseuse ba moni ngai papa na lobaka likamu na sentiment te donc comme défenseur ba danseuse défenseur ya batu nyonso na yope merci ya batu nyonso merci mutu nyonso na mboka mécanicien chauffeur nani défenseur mutako kango na loyenge te tant que nga na zawana très bien boni boyeko soutenir bango baza pe na ba famille misusu baza pe na bana mibali pe bakufa andimi asala musala ki danseuse eza mabete kobina ozomona kobina eza bien poete uti déjà na lola esengeli to soutenir yango parce que ngai papa ninge na vandi boy à part makamwa nzambe na lingaka pe divertissement mais tango solo babu ozobanga te nakobanga nani retour pe kozala te ya pas ces années soko seliki se koza muntema mabe moko benga na téléphone allo papa ezanga Fabrigas merci pour na conseil na banego futa bango mbongo mukima nazo bakisa lisusu moi ndambo eza mabete mais est-ce que on va prendre un peu que ba mission bazo postuler le phénomène ouira makanda ouira son yepe azali candidat député na Kimbanze ke kuna yo posa mwana changu et il n'est pas le seul Venabisopé Adolphe Dominguez et azali candidat député porte-parole PSJB Moussaka Piazza candidat député de baza moi mingi na monde de musique oyo ba koti politique yo point de vue ezanini point de vue nanga ezaboye ebele ba koti makamwa nzambe na sentiment po bayebi ke kuna mbongo esali nini ezali na kolia bango mbongo na kofina bango mbongo musicien nyonso so yoka akimi musique aye na politique a comprendre que mbongo evandi wapi na politique aye ko sunga peuple te ako sunga peuple na nini abeta ba concert azwa mbongo asunga ki peuple asunga ki te lelo ninga kota na politique oui kota olia mbongo na yo flatter biso ningo ko flatter biso do baye pona ba intérêt na bango baye pona ba ah papa ko bandelisa kanga likambu deux fois te na boy to simana na nzoto te to simana te ko bandelisa kanga likambu deux fois te biloko abongo eza kitoko te na lobaka boye mosali ya nzambe sunga peuple na yo po toza libota tata moko mama moko toza bandeko politicien sunga peuple na yo toza tata moko toza libota moko muto yo nyonso azonyoko la peuple mwana na nzambe moklistu chrétien prophète de la nation archipac évangéliste pastotac nyokola peuple nyokola mais ebembe na yo ekotelinga na libanda mboka ba kunya nécropole te mabelo ekoboya bato abongo mabele o ekoboya bato ata cimetière maluku nga na munaka naloba luku vérité pona gagner nini naloba lukuta pona gagner nini na nyokola yo pona gagner nini biso ne tozaba lekinzela pena pesa ka exemple moko ndenge nga na tozo vivre boy Bible ezoloba racheter le temps pourquoi balobi ete to somba ngonga po bayebi ete ko vivre za tamukie mais ko kufa na sama bele to umelaka okomona muta vivre kaka 60 ans 70 ans mais na sama bele muta sali 500 ans famille pe bungani tala na sama bele ndenge to umelaka yango ete tangu toza na bomoyi sala bolamu epai ya bandeko na yo epai na mboka na yo na nation place yo vandi soki pe moi bière to mela ensemble en famille moi gege e ko sala pe mabete ko sala ka moi loko on mela pe gege oh papa kobako voilà je pense que bato batali biso ba sepeli maître Sizasuka ma puissance Yami Kili merci d'être là et merci à toi Serge Lukoki
le véritable mannequin d'Orléans, papa na Sheida. Et donc nous sommes de cœur avec toi. Merci également à Nira Mbouri #1 à Lille, Maréchal Souveillé, ça, le président Rifé Malanda. Fête à bébé Limbiti, donc en Australie, Nderoya Joël Napesio Mbote, merci pour ton soutien. Et joyeux anniversaire encore une fois, Nathan Ibanda Chimpanga, donc Nathan Ibanda Chimpanga. Nous sommes avec toi ensemble. Alors, mot de la fin pour que tout libéré, je sais que c'est samedi. Tu as tellement beaucoup de rendez-vous, donc pour te libérer rapidement. Mot de la fin pour la dédicace. Merci. Tata Apambola Bino, Baignon Sobolandi Biso. Soki omoni liloba ona lobi esimbi yo to pesali yo mabe o excusenga toza bato ya pasi eza nini awanga na lobi bien yo pe soko omoni na lobi mabe leka na télévision le loba na yo kate koma makambo ya justice makambo kokangisa neza kitoko te nga na ndeko na yo peuple congolais peuple dédié comment banga justice eh papa l'état za mokondi olobi l'état za likolo. Donc malgré pour le batou, aux ongi sugo au moto, n'engé faire bagage, tala si ma zonga moto. Merci. Fleur d'Hambourg, notre boss, merci pour ton soutien. Merci à Glody Mandangi, Machuda, les nouveaux Parisiens, merci à toi. Voilà, Bazamo Mingi, le temps yozo pango, c'est tout barata mabanga, voilà. Tata Pambola Bino, Pambola Peyo. Nalinga Kabino Mingi, ndo moni na pusa na kapona koloba. Papa chéri, soki na lobi mabe limbisanga kande za mupaya, yangiama, limbisanga kande za mupaya. Robino Mundibu, nakoya na répétition. Natala penenge ba danseuse bazo répéter, ça la kanga pe bien makasi. Fabro, wana nyoso bana mboka. Toza famille ba congolais toko bomana na likamu nini biloba lobo openga na lobaka na yebaka pe mutuna makolo na ngote ozomona toza bato pona mituna to pe ba question benga na plus 243 89 78 37 29 wana toko solola en coulisses soki pe na sali mabe sengi na leka na justice eza mabete na kokende koleka na beta ta desa ya pamba éduqué. Ah, ezapé ma bête. Pourtant on a kobima. Na loba na contrôle. C'est très important. Voilà. 089 78 37 29. FB International. Fisto Basende. Agence Assir. Yaya. Tokomona kaka yo. Mutu mbongo ebele. Ti mukolo na kokufa na koleka ona mbongo te. Patrick de Panama. Boyimbo papa na China. Bande konangai. Botiki nga boy na sali nini. Bo soutenir. Biso bato ateti ya maloba mabebo maloba gilette pour muta soutenir yo. Eza pasi ya papa. Na souffraka makasi tata Pambolo papa Jérémy nengo yambinga na moi secret. Olinga kina loba te na lobi kaka. Po bino batamite malamu bobozali susu mingi te na mboka. Mutu nyonso akomi kaka mutema mabe. Na bosani te hérité Watanabe. Ah, mwana na ngai ya molimo. Je suis de nuances, les padres. Moto ayambo feregola. Awa to pambola ki déjà 33 chansons. Si que to pambola sous sting o ezoya pour que bini sali sous libota na nzambe. Tata Pambola Bino, merci. Merci beaucoup à Patou Djungandeke na Belgique, Igor Mitou, le jeune premier Igor Mitou toujours play. Merci à Madame Charlène Kembi, motema ya Patou Djungandeke na kati Belgique. Mboga Bapiko Kiedi Kasongo, Naba Muriel Bantou, Galaxy Kasongo na Grèce, nous te saluons. Merci à Maman Leonimi à la Malila. Na Belgique également, Papa Colin Luemba en Allemagne, nous sommes de cœur avec vous. Merci à tous mes fanatiques. Appelez-moi à ces numéros plus 243 89 50 61 702 plus 243 89 50 61 702. Abonnez-vous massivement sur Congo Température. Sur Facebook, tapez simplement Jérémy Luemba. On est ensemble. À suivre et à la prochaine. Bye bye. Merci pasteur. D'accord. Mon atier, botelelanga, Congo Température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika